Nga mwasi ndongo na bino. Yo mobali arriva. Nazala mwasi ndongo na bino. Nga mwasi ndongo na bino. Riva. Limbisanga nani pardon s'il vous plaît. Na singe obo limbisi na miso papa journaliste aza. Limbisanga yi. Pardon. Na fuka biliboso na yo. Na singe bo limbisi. Limbisanga yi. Po na linga ko pina volonté na ngai te. Soki nga na pusani pene na yoto pona cause ya noko na ngande muta tinda kinga na venger. Po ndeko no mwasa bumaki noko na ngai. Maman, elle a tellement de poissons dans la plage. Pourquoi tu me fais ça, maman? Riva. On sait que tu ne peux pas. Geste na oya sala ki abomine ko langa kangena ba bien yo tout. Non. Ah, papa qui n'est pas. Bazala kalenda ku moko mta yebi mta bomaki. Ko ba bien. Ezo ba bien wa yebi ngo ndiko langa sala ba bien ndiko langa sala ba bien. Atika ba mapangu. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai ngana madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, ta la place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na baza na place ko lala te, o le baza na ba famille, o le baza na balabala, o le baza na l'église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal boula moi avant d'être ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongela bana nesika, nzamba kozanga te ko la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça ma beaucoup continuer œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te ko pambola, je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Sala, juste, et Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Felina, les âmes que pleurent, à venir, Yaba orphelin. Shalom, shalom na bandeko nyonso boza na bandako na bino, bozali na ba téléphone, ba tablette, bozolanda. Chaîne ya munene oyo sepelisaka bato ebele na kati ya monde entier. Ezali chaîne nini ezali chez télévision, na émission nini émission ya Bravo Jésus. En tout cas, Nzambe alola apambola bandeko nyonso vraiment. Nzambe alola apambola ba abonné, Nzambe alola bato, apambola bato nyonso ba ke ba partageaka, o ba beta ba ninga na bango li solo, bolanda li solo ya Bravo Jésus. O bat mususu ba big papa biso pona Bravo Jésus ba benga na biso silaka. Silaka parce que vous aurez conseil malamu na émission ya Bravo Jésus. Nzambe a tombwama Yesu Messia tombwama na bolingo na ye na ba o nyonso lelo yo ala musinga na yo ozali na envie eza pona makasi na yo te za parce que kolo Yesu nemta lingi ozala envie so it kolo Yesu linga ozala invité mais le se retrouver le ko baninga msusu ba kodi na kata morgue msusu ba corps milelo msusu pe bana ba soins intensifs msusu pe bana ba kamo très difficile msusu pe yo pose le CP là parce que dans la liberté msusu bana ba prison hein msusu bana ba malade msusu pe bana ba garde malade. Donc, vie à Moutouza sacré, tant aux envies, il faut me recouper ça. Yesu Massia, merci.
parce que yenda zali mobateli malam. En tout cas, nzamba pambola bandeko nyonso o bazaki de cœur nanga na utai ko perdre noko mais o meka pe ko sunganga, o meka pe ko consolenga na ba écrit na bino, na ba souhait na bino, na 10 francs, 20 francs na yo. En tout cas, nzambe ya pambola na bi tout le monde oya soutenakinga mama Fifi Tumba, président Ngashik Mukadi, et Wech, Thomas Fabien, apôtre Moïse Kassongo. En tout cas, boza tellement belé. Na Canada, bazala est belé, même aussi à ma famille. On a pu se bambote belé, papa Freddy ainsi que na maman Cathy, maman Mireille Walo, que Dieu te bénisse beaucoup. Coupe mon soutien, bravo Jésus, nzambe alola. Ah, pambola, bino fama. Parce que ma tanga to lela kinoko, noko kei, et les kaki très bien, ba ope ba ikola nanga ineti. Pasteur bienvenu, louange, maman Weche, batouane otola na bon libanda, nzambe ma pambola bino. Merci beaucoup, encore une fois. Je crois que dans le cannabis à chaque fois que bravo Jésus, il y a une surprise. Bravo Jésus, il y a problème sur problème. Tout là, problème, ils ont combat, ils ont continué. Nabi, vraiment. Lelo, je crois, après ma tanga, on a mis ça. Les ongi. Toambi est un jeune garçon, c'est un jeune. Il a contacté pour qu'il ait à partager la biso pété aux solutions à binenge batum sous la solution na ba pomba kana ngo ala bravo Jésus il pas na besoin à soi ce problème na to yamba imbala mo bote oui mbote papa boni bien vous allez bien bien OK comment on est comment on a Aaron les Aaron je consambela oui yaka oui to consambela oui zama ma kokinyo so to pe so merci tout ce qui on a ça le beaucoup na yo l'éternel notre Dieu. L'objet se poussé par ton esprit qui est Baloba qui est à part. Seigneur, oui, Mimi, notre frère Aaron, c'est parce que tu sais mon témoignage. Tout ce qui déroulement à émission, Banikiti Nasuka, na commune Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Papa Aaron. Oui. Moté papa. Merci beaucoup. Comment Aaron a appelé ça? Oui, papa Nangai. Papa Nayo. Oui. Papa va servir. Oui. Ah d'accord. Merci. Papa, tu peux se mettre sur les années, ça m'a pas moulé. Pour nous accompagner ça, moi, na combo. Il y a Moussa dans Zambia Bible. Zambia Lula Pambo. Merci beaucoup. Papa, je crois au Benga Kibiso. Je crois au Lanama Bissona ou Apito Monica. Oui, dans la émission, nous avons Internet, par-ci, par-là, partout. Ah, d'accord. Parce que dans mon abosal, la émission est bien, peu d'émissions, mais sur Narabatou toujours. Merci beaucoup. Malobana, Malobaka, Maloba, Mbokayo. Mais il y a un problème, mes amis. Oui, na Benga Kibino, parce que tant qu'il y a un problème, mon corps, n'a pas besoin de en tout cas, pour l'émission, on a mis les pays à bateau. Maté à mon corps est bien consolé à bateau. Merci beaucoup. Pour problème dans un angle, on a une solution à mon côté. On a partagé, on a bateau, on a une solution. Pas de problème. Ils sont toujours calmes. Oui, na uti ko kufi la oncle na ngai. Noko na ngai, ndeko mama na nga propre. O ba botameli moko na mama na ngai. A uti ko kufa. Tango kufi atikaki ba bien na ye. Na ba bien oya tikaki famille ya mama na ngai na famille ya mwasi ya noko na ngai donc ba komi ko wela ba bien wana donc pesa ki pina flamme ya makasi ya kosakana te donc famille ya mwasi ba kina biloko nyonso tant que biso famille ko to mobali toyeba donc na matanga to kuti ate loko moko te sans matanga noko langa kuti za na mort que me bango de ba bimiseli biloko tout ekei mais étant que ko to za bato donc ils aussi la kaka dans on les kabou ba comme ko bundira bilo kanoko na bango donc esali biso na soni donc et pesa ki siko soni moi si anoko na ngai o awuti ko kufa leki na ye azo finga famille na ngai na noko na biso mususu tikala ki na ye moi sa noko na biso na leki na za impoli makasa banga mutu te donc azo finga pena oncle na nga na moyen tu yo sakana te. Donc à la qui c'est vrai qu'il y a une politesse ni na matanga. To yoki kutuna son na bato balande biso na matanga. Donc il si biso passe benda. To bazui babilo ko na bake nango. Mais eloko nga na ye nango awa po bosunga ngai po noko na ngai mte mtatinda kingai. Balandani na noko na ngai, nde noko na ngai lobaki na yeke akolakisa ye. Nde noko abi ko kolakisa noko avandi singa do tinda ngai ke nakende ko linga
leki ya mwasi ya noko na ngai po tosukisa bango na kempolitese na bango wana baza nango po ndoko na ngai aza na kanda makasi ya babien wana po azwi ata eloko moko te ke oyo ndeko na ye atiki fami wana ekina nyonso ape naboyaki te noko atindi ngai nasala yango nasali yango natie mpe motu mpe simbi epa mwana moso mpe bolingo mpe ezokontinue ezokola ti siko ekoli me eloko epesi nga mpasi mpo nakoki lisusu te mpo nabandi mpenza kosambela bateyi ngai mpenza na motema moko mpe nalingi ke nabongola motema na nga ke na oyo nyonso to naosala na omona ngo eza litomba moko te fala kutu nazwa bateme semaine prochaine nde nasoleli na prophète alobi ke baoyo baza na baproblème baya bakonfese liboso na nde nakende natalisi prophète nalobi na nga ke fo nake koluka famille wana na eskize liboso na bango yo oza na besoin osenga la fille wana pardon oui alimbisa ngai alimbisa yo sikoyo yo sosadi ya mabe aolimbisa yo bon ide ya noko na bino ezalaki nini mpenza mpona kofrange na famille wana ide ya noko na biso oyo atindingaki kosofrange na famille ya mwasi ya noko na biso wana mpo parceke te mwasi ya noko nde moto abomisisa noko na ngai arécupere bamapango nyonso biloko nyonso atiki neti famille na ngai eloko te deuxième vengeance oyo ngai na ye nango mpona se venger kaka na famille wana leki ya mwasi ya noko na ngai aza impoli makasi donc afingi bato na matanga ya kosakana te en plus fale suka bongo te atindiki lisusu mama na ngai ngai nauti voyage nakuti mama na ngai na plaki alors kanda wana ntongo nakuti ndoko azoexplike nga makambo wana yango ketindi nga kenga nalinga mwana mwasi wana ke mpona détruire vie na ye sikoyo lelo ngosenge pardon par rapport ani nangi nasenga ye pardon ke mpona yambi deja yesu masiya nayambi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi nde ngosenge pardon bo pourquoi pas olukaki moyen te bokutaka bino bomisenganaka pardon il faut passer ka epa na biso te naye pa na bino mpo bili bokopesanga solution oyebisanga ozokoka kutu te moyen kokuta mpo oyo oyebisa ye oyebisanga ti eloko wana ok d'accord moso nakinga moko mona mso vuya na famille wana koki kosalelanga vuya etant ke bino bopesaka solution yango nakimeli pa na bino ke boluka mwana mwasi wana bobengisa ye ke mpona asenga ye bolimbisi bon bino mbayina mwa mwasi wana to bolinga ene bonokuta nde wapi mwana mwasi wana tokutani na ye na babar parci parla kaka esika kaka bacouple ekutanaka oui mais place esika oyo yo na koevite moyen akoma epa ezali te ona olinga te akoma te nalingaki te ayeba esika nga nabimelaka vike ona olikosala vengeance oui nde olinga te oyo ayeba place ozobimela mais quand même yo oyeba place azobima oui nga nayebaki ona okoma mpe kuna na wandeki kokoma mwasa noko na biso wana mpe ayebi nga mpe ayambaka nga bien na ndako na ye ana oyamba lokwana mwana kasi to ana oyamba lokwana nani na azoyamba nga lokola mobali aleki na ye ok mais yo oyebaki wana mwasi ya noko oui nga nayebaki nyonso tu d'accord très bien merci beaucoup bon bandi walandi je crois tolandi histoire ya notre frère Aaron ndenge azoexplike biso likambo c'est-à-dire batindaki epa noko batindaki parce que moni soki mutu ana problème à des fois azanga mpe mwa makambo ya oloba soki mutu ana problème mais ngai nameka mpe korelate binongo très bien pome ezali boye explike bino noko na ye auti kokufa mwasi ya noko akangi babien nyonso abike akopesa famille te e leki ya mwasi ya noko abandaki kofinga famille na bango ke bango balie ndeko na bango ya mobali asuka wana te mwana wana mwasi leki ya mwasi ya noko atindiki mama Aaron awa azalaki na voyage Aaron ntango azongi aokuta mama na ye na nsima atuni mama bika noza mwa mwasi mobona matanga no na bino mtu atindika ye mpe afingaki nga mais nakoverifie ntango noko na ye wana atindaki mpo kosala mitio abi no oboni nde mama moni aza na plake wana ya nsima eza mwana mwasi wana atindi olinga na intasali bongo mpe mwana mwasi wana azala impoli donc objectif na ye eza mibale oso adétruire mwasi ya noko na bango ndenge akangi babia noko ya mibale fille leki ya mwasi ya noko oyo afingi bango ya kosala te mpe atindiki mama Baron lelo aza na plaque ya nsima parceke ezali mwana mwasi moto atindiki mais akoma idéal juste asala bango mabe mais koyoka évangile
akoka mateya falaka zo baptême des prophètes na bango yebisi ke okozwa baptême te soki osengi bango pardon te ozwa baptême te yango démarche na saibo so bia kene mbango kuna ekrée ba problème donc nga fandisa bango nyonso basenga bango pardon na kati ya plateau na biso pour ka solution ainsi que ye patika epo azabi na besoin sala vina problème yango na pona na mukuse pour te expliquer bino yango wana oyo na me pe relater bino to la publicité ya au final les hommes qui plaît et na sima na moto yeba ndeni to aussi sa makambo si to la publicité Sala Just ya Bolingo pona ba orphelin. Felina, les âmes que pleurent, Avina, Yaba orphelin. Sala geste ya bolingo. Sala geste ya bolingo. Ndenge mama Elisa ango sala geste ya bolingo. Pona orphelina, les âmes qui pleurent. Ndenge mama moka Suisse, ma Francis. Ndenge ango sala geste ya bolingo. Pona orphelina. Donc, landa bandeko yo. Ndenge ya Kati, ya Freddy. Ndenge wazo sala. Sans oublier na bo sanité de moi senga bi papa nga na ozani sate à chaque fois la bo sala maman na moza na Italie à chaque fois la ba ko sala ngo si que mam couple mo malamu eza na Canada couple Josenke na mama Mimi Mpumba si que ndeko Dorine kamimi ndi ba sala mama Bayon Sylvie Olbaki Kotinda jusqu'à présent dans l'utilité mama Mireille Oualo famille Mobimba wana mama na toujours c'est la pino bo sala yango vraiment et puis Thérèse Pembele Teresa Pembele salam ko sala biso malam mingi na yo pende ko mobali ndiko papa salam je crois bo kamwe ndenge to misala à chaque fois que bo monaka motaka na likambo to tika kai mais pourquoi to missing de quoi parce que toujours zo grand sur la petite terre to ko tsana kata plateau mon plateau zabo to bombi bango nanu ndiko na biso mais ba mama yo ba kote po bo meka pe ko donne la histoire malam est-ce que ba si bakomi ako beaucoup de choses bango rapidement bakota oh bote vous allez bien Madame. merci Boni vous allez bien Bien, papa. merci vous à place merci tout go sambela Ah. ok to prier maman le lève ce chapeau et puis que linga ko makasi biso zo na Congo Seigneur to pèse merci na ko arriver ba na biso mibale tout qui ma solo nyos to sola na komona Yesu Masia amen Amen. merci pas bien maman yo talinga maman il y a un problème Bon, non, comprendre te makambo nini yango bobengisi biso awa. si yango te maman ngala mosala nzambe na prophéterie mosala nzambe bengisi bino et pour na likambo ya très important yona ina za ya Nga yaya. eleki comme nani Rive. mama arrive bon maman Comme on Dieu merci. on va dire merci ah isab na bino tu es tapé pendant juste non na ndenge mabete maman arrive Oui, papa. osambela Nasambela. osambela penza Mm. bon on va dire merci Nasambela, tosambela, to ba chrétien. chrétien oza mari kopesa papa mbote esika azali Te na mari te. oza mari te comment Papa, na comprendre te. Pourquoi vous êtes dans la bongo? c'est juste une question net nga boy net pour na boy soit des fois na bala na moi sinaba oza na te opesa mbote mama madame nanga tel na péché mbote siko zali c'est pas péché et pour ça na papa kopesa biso ka mbote Na mari te, na loba idea ke na mari te. oza arrêté pour papa za Mbana nga kufa. non en tout cas les condoléances au limbisa peut-être choc moko bona
Potamo na fumula mususu ulimbisanga vraiment. Maman dit merci. Amo kiti mtu na sema kasi. Papa, au juste, il y a un problème ni nango bien selinga ya. Parce que quand on comprend le temps. OK. Bana pe ba malam. Oui, bana ba malam. Bana baza bien. Maman Riva. Oui, papa. Vous savez qui est bien. Et qui est bien. Ah. Olinga yalo makasi hein. Nalingaka Yana olinga yalo makasi hein. mingi. Wala kwa mapasa. Yana ngana ningaki mingi. Passe na yo. Une femme moko combattante. Une femme moko débrouillard makasi. Riva. OK. Il y a un problème au Rosalia. Il y a des comment petit solution. Il y a un truc comme tout sur la bino. Il y a un les gars to bien nous balamoko. Je crois l'imsabiso parce que vous avez un msala to bien mbang. L'imsabiso. Et puis il y a peu de l'imsabiso ko tiki dako mbang. Vous avez un matanga moko. Ben moi vous avez nango ya mbai na yo. Oya kufaki. Mais très qui problème. Problème c'était quoi? Il s'agit de tumba benda zonga baluka zagimi. Papa. Oui. Problème là on a comprendre dans côté. Olingi okota na profond ya mozino ya ba problème nanga pourquoi? Naza mosana nzambe. Peut-être que tu peux aussi avoir aider dans ma prière parce que outi na ba choc moza makasi. Peut-être dans ma lection nzela wana pona to te ya yo pe to sambela pe pona yo yebite. Bitumba ezaki diani. Vous avez un problème ni. Bon, mobile nanga kufaki oui, mobile nanga kufaki. Parce que yo problème eza wapi, oyebi ndenge nini mobile nanga kufaki. Po obengisa nga yawa, na comprendre te na momba. En plus na plateau. Na comprendre te. Eza mabe. Tu toujours comprendre en côté, tu les na plateau pour na nini, tandis que tu as na ndaku, di kamongo komi na plateau. Est-ce que oui que Dieu pas t'a tout dit mané t'a tout dit notre. Oui. Nzambe pas ko quand on l'a bien les camois des femmes bo éviter peut-être ba ça même mabe mo bo éviter et Dieu nous a fait grâce quand même bino boleka éviter. D'abord ça problème dans la bien d'abord bitumba o elekaki tango bali na ya kufaki mais c'est Jeff. Bitumezalaka oui. Bitumezalaka la matanga. Yo zaka na okinya mais la promotrice on est créé pour makasi. Les gens de honor rive. Oh. Est-ce que you dit que comme on est parti dans la famille en Ngamabe? Papa. Biti kombo nanga eko panza na famille na ndenga mabe ndenge mpona nini? Bazalaki ona pona ko inciter ba finga ki biso ba lobaki o baluke ko loba. Mais faut tozungisa tozapi batu. Tukuke ko supporter te. Mutaza na choc o lela wa tikali na charge, bozana pona ko humilier batu ba yoka bino. Ngape na koke ko garder te, ngape na tellement ki na jisaki. Mais ce qu'on attaque une chrétienne ou je sais ndenge mabe, oui bi ko tindika mutu moko. Otindika seme ki na ye. Mais comme déjà ko loba, ko na liboko tinelonga yaya. Azwa vraiment ko tie musapi. Yo ozana ndeko no amwasi. Ndeko no amwasi akufeli mobali. Famille mobali wana bazo iliye ndeko na yo bazo ba ekize ke yende ndoki aliye mobali na ye. Tant que yo za wana ovanda kimia. Bon. Le reste mon baba seme ki peut-être parce que ce mobali abali moi aussi. Ceux qui ba bokilo to ba seme zo finga. Mais tant que petite ça on a pas ko épargner na makamona divorce ko fa na kinya soit ayenda zo ayebane à protéger mais il y a télémi comme à la tête. Papa musapitine longi. Musapitine longi. Ekoke ko sala mabungu tina koke ko tala tina koke ko supporter te. Puis maman na yemo kote bango nyonso. Ata kwa zando kiango ata kwa lendi ko ngwa bino est-ce que botamboli déjà pour découvrir que yenda sali mabe wana. Et binango sambela komo ba motambola. Oh non pour na kisa c'est comment so muta kufi
ba famille bakoma ko souhaiter ko tambola tozo tambola soki bango batambola ki eke bamona ki ba ta ko yebisa biso ke nde yondo bomi soki biso to ba chrétien elingo lo bateke bango pe baza ba chrétien parce que liwa mobali nanga bango ba yebite mobali nanga kufa kinga te mutu na bobaki ye mais pourquoi bango ba ikizenga boui et comme bino bobengisa biso na télévision en plein air tout le monde va mona ngai nga nazo samba na liboso ya bato non na beko poto samba te oh ils ont déjà kotamba jela oyebi dernièrement to bengaki moi ka place ofandi moi ça pululu nga na yambaki yepe ba kwa kido donc bongo mais tango ayi moi ça pululu afandi ka na fandi ska zali mama makoko to pesombo tebele elle a justifié liwa mobali na ye zaki boue et c'est tout izaki atomboka kite ayi kuna bana mibale bana bazaki ngama yambaki ya et c'est tout n'a pas que Congo za bongo tant on justifie ça va créer toujours des problèmes ce qu'on peut pas faire pour nani mais c'est Dieu qui va faire pour nani mais quand on veut une solution ah Jésus za makasi tout mo tandi mwana ngai so lelo famille na bazo ikizenga nzambe nde ayibi makambo mobali na ngai vi procès na ye akotaki na baloge tellement ngai nabotami na famille chrétien biso to abana bima ah ok en tout cas bana nyonso bima na ebite ya musapi to ya musapi bokoma mibale no ya fula na musapi nouvelle est ne bino musapi fula ndi batikali omonge na yebi tanga kotaki na baloge esengaki tozala biso mibale ta bayebisi ye problème oyo kochifu komema mwasi po makambo na bino etambola bien bana ngai aye koyebisanga nga tangi na chrétien nalobi jamais na okende misala wana ozotinda nga bandako wana na okende te parce que nayebi nzambe nde mutu apambolaka mutu nzambe nde mutu apesaka ngongo soki oza na mpifo ya kosambela nzambe akopambola yo mpe akopesa ngongo parce que nzambe bible elobi luka na ndenge nyonso nga nzambe na kopesa bino mbongo mpe mituka lokola matabisi mais biso soki ye soki alandi vi na ye apresse akufi na makambo na ye moko ya ngai nini na kati meka ofandisa famille na yo meka pe koexplike bango liwa mobali na yo ndenge nini akotaki baloge parce que comment mobali na kokota loge mais famille azwaki tante papa azwaki tante banda mobali akufa menace tokutaki menacé ba menacé banda mobali akufa na mort kavandi ti bakundi ti ekomaki tokoma na banzoto po elekaki to supportaki trop ça va yo ke notinika mbato pona mais yeki tini lungi na ye avandi na se aolela mobali ye tango ekomi ya osamba makambo aye tini lungi ne fois doki risque kutabitata na mbata yo telemi ofingi famille à niveau ko mais na finga ki bango pe bafingi biso quartier zalaki plein batondi baotala bango baofinga biso ya biso pe totika bango bongo jamais Congo oyo ngande mwasi liboso na kufeli mobali tolo bana nte na Congo monde entier ezanga mutu liboso na kufeli mobali mwasi nini yango akolinga buma mobali na ye po atikala veve atikala na bana mikie nga aza mboko kobokola bana ana mwasi nini yango akolinga mobali na ye akufa na ye pona nini akufi siko soki nga na bomaki siko nga naza nini natambola na avion nana eloko nini nde naza boye nana eloko nini mi obomba bien na yo camion babie nini oyebi place oyo otili babien na ye babiloko na ye parce que famille bazo bana besoin baza biloko oyo ndeko nango atikaki yo nzambe mbulia papa so ezake bazwa biloko na bango me bakoki koleka kaka na ndako basengi na place bamema biloko nini yango yo oyebaki bofandi no bien tofandi na ndako kofutela
mais yo ko expliquer ba on dit maté ba benga na miso na ndako na kufutela bango ba omona na miso na bango siko ba bien on na bon mbala ngo saki na mituka po ani na kota ki lunch po amona ki azana buzite azana loko te akikota makambo na ye ake lukambongo bien nini nga na bombi mais ba mapango juste qui yango ba mapango ba niveau parcelle tikali pa na yo ba mapango ebele ba mituka yo garda ngolo non ce qui temps eleki aprendre bozo bimana ne oza bombi oza biloko yo bombi ozela ce qui temps eleka ne pa après wana ali obobi sa biloko wana vraiment tant bimisaka biso mama lupango wana na defaka ye nake na defi mama mo boye ke yaka yo zala bayer na ngai ko bimisanga na ndako ya wa bilo na ngai na ndako ngai soki nga na bomai mobali na nga na bomba ki biloko lobaki nzamba boli aza nzambe te mais soki nzamba boli aza nzambe ba onyoso bazo tia musapi na liso na nga ekozongela bango moko parce que nga na sala moto mapete na vie na nga. Ok, merci beaucoup. En tout cas, maman arrive pour ça, n'était pas au final, kingo. Ti papa. Maman arrive. Papa. Il y a la motumo ya to yamaki awa. Comment on est Aaron? Aaron. Oui. Aaron. Yamaki motumo awa kombo Aaron. Yamaki pe ko relate biso histoire au ba question to toni bino. Ah, c'est que yende mutu ayena histoire wana. Oui. Abete biso solo, yo tindika ki mama moko. Mama na tiskoza pour na lokolo. Aroni na wana riva. À cause ya matanga ya ndeko na yo, yo fingi famille waki bango ba boma, ba ndoki. Yo nde pena mtu misi la tête. Takata famille wana. Oli écoute yana onda loba. Et yo nde ozo loba. Et puis yana wakangi ba biloko presque nyonso ya ndako. Ni ko pesa ko liberté parce que la famille soki mobile a confi biloko mobile balongo na tindaka. Ezalaka beaucoup mais yana ya bloqué tout sauf rien na bilamba ya mobile na ba biloko nyonso mobile na ba sabato mobile yo ta bloqué yo tellement ni kofi yo penzande yo komono ne panza na famille on arrive. Oh papa. Oui. Na yebi ke bayaka kozwa biloko bosali même une semaine boye ko récupérer biloko ya ndeko na bino ezalaki mukolo bango ba wuti cimetière ba obligé nyonso ebima to boya ete bakoke ko bimisa mais to maîtriser ki bango ke bo zela bango na ko zela to zelise bango bakanisa ki ndeti ke tozo évacuer biloko poto lakisa bango ezanga tina ezalaka te ndeka bouti cimetière boye bobandi ba menace ebo pesa moi si pe na minta zana na souci na zu pe contrôle la biloko on te banda bakanga chambre pa mama unga na tindika ki na yebi kaza seme ki ya yana nga ayaki tine longia yana nga Siko problème tika na loko. mais eza dégâts akute nango eza accident pe na sala ki yango exprès te ke na ya soki pe ndenge ni brital bango nde bamemela ki biso mabe na kokai komona o bango bando sali te na kokai maîtriser yango te yango na agisaki bongo. Ok, merci beaucoup. Beaucoup de épisodes nani. Beaucoup de épisodes rapidement. Azeka mboze la souti. Awa kota oui. Kota zo banga nini? Oui bango na. Zo place au fandat. Et puis sinon bonjour non. Oui bien dit. Bonjour. Aaron. Nazolota toni. Oui bien Aaron. Naibi. Azana pas na yo. Mobali nanga. Ba na yo ya ba na yo ni ya libala to copain to na bozenda komoko. Non to balante mais to zana ba projet. Bon. Je crois maman Revazali, maman dit merci. Oui, si vous avez comme faux sur la bango. Bi mo lo bango bo na misu abi no mbali. Fo ba na misu ya bon to baga do senek to baga senek. Nani? Nga mo sendo na bino. Yo mobali arrive. Naza la sumo sendo na bino. Nga mo sendo na bino. Aaron.
te so nazo comprendre yo ozobimela nde na libota oyo ya nanga balelaka. Ah? Aron? Aron, oh, naomona ndoto nini? Nzambe na ngai. Aron. Oyaka lelonga nene nzoka zo na motema nkoi. Papa. Pourquoi permettre à l'oba? Alors. Permettre à l'oba. Donc, si vous voulez aussi une conférence à l'oba. Riva. Limbisanganan, pardon, s'il vous plaît. Na singyo bo limbis na miso papa journaliste za. Limbisangai. Pardon. Na fuka miliboso na yo. Na singyo bo limbisi. Limbisangai. Riva. Onga na sali pano na ko sala yango te. Po na linga ko pina volonté na ngai te. Nzamba lola. Soki nga na pusani pene na eza pona cause ya noko na nga nde mutu atindaki nga na venger po ndeko nde mwasi abomaki noko na ngai. Aron nga mutu noko na mino. Eloko so epesaki ngai kanda eva ndenge otindikaki mama na ngai. Mama Jani. Aron tika nanu ko tika. Mama nga na titikaki nde aza mama aboti. Mama na ngai. Aron, po nini bo okosala tant ya kwa ko vengenga na likambo na za na ngai innocente. Yo ba iteki. Aza mwana ya nani? Aza mwana sipi ba ite. Bébé papa. Na yebiete, soki yebaka na linga liki na ngate. No yo ye na famille na nga po ya kuluma nga ya kotelema. Mama. Aron. Pardon, s'il vous plaît. Yaya. Fanda. Fanda ya. Non, la shot Fanda non. Non, na si plus haut. Aron. Riva. Mbongo nanga. Riva. Mbongo na ngai. Mbongo na yo wana ona kosaki oke bakulu na baboto langa bakulu na baboto na bango ngai te. Mbongo wana na salila na ngai yango. Aron do ibela mbongo do Aron tina vivre na Aron nga na monike na famille na biso tozaka na problème à libala do tong na kutana na Aron na zui bonheur moko boye na bala nzoka nde yo Aron zui pepe na nga po na vengeance na likambo toza ba innocente. Banga pe na innocente noko nde mutu atindaki ngai. Jamais okoke ko agir bongo te Aron te. Quand même pe ko pesa pembe na yo te. Aron koke ko agir bongo te papa bongo te. Elo kala na. Sona za kinduki. Mais la mission pas flash au télémpo kufu. Moi ça noko pardon lembi sanga. Moi ça lona biloté. S'il vous plaît. Tu peux aller qui n'a rien. Oui, mais tu n'as rien à moi, ça ne va pas. On a ça. Maman, ça me donne l'impression pardon s'il te plaît. On a ballonné c'est ma tourne en raté. Maman, elle a calé pour ça n'a pas raté. Pourquoi me faire ça maman? Riva. On sait que moi pas on sait que moi pas limbisi maman limbisanga. Non, OK, d'accord. Pas de thème. Ça c'est sobi déjà. Fanda, je crois. C'est-à-dire, il y a qui n'a vu na yo pour na bolingo solo te, il y a qui n'a vu na juste batinda qui batindi en tout cas il y a potopoto histoire za pena potopoto. Ils ont vraiment donc aye bolinga leki ya mwasi ya noko. Non, c'est grave. Pas journaliste, non ça nini. Makambo comme na télé, tout le monde la tala, maman tu la bomba. Merci. Merci Fanda. Problème aussi là. Fanda. Au moins même les qui nous écoutent nous a choqué ma casse. Par rapport à yo les qui nous a choqué ma casse. Donc Fanda maman. Fanda. Beaucoup de services d'abord mutu oyoyo. Je crois na ebito soki maman Dieu merci à ko ebaye. Mutu azo kota siko nyete so. Beaucoup de services rapidement à kota. Beaucoup de services à kota. Beaucoup de services à kota. Boni. Yo.
Maman dit merci. Maman dit merci. Maman dit merci. Ça va, Fanda. Fabrice, on me dit, Merci. omoni basake oyo salaki po okokunda leki nanga yango ndi bakunda yo Merci. Fanda. ekunda yo basake na ekokunda yo yoko soka yo kanyo Merci. Merci. Vous avez respecté. Là-bas aussi, mon anjo toka. S'il te plaît. Eh, merci. Merci. Noki. Merci. Merci. Mais, papa, sunganga zolanga kitu. Pardon. Yo sunganga. Pour ça, la tika. Vous en avez problème. Ça, c'est grave. Merci. Pas journaliste. Ça na yo. Encore, s'il vous plaît. Maman, maman dit merci. Non, 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 merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman dit merci. Comment vous agissez brutalement pour une plateau? Même si. Hein? Fan ou bien? Zomano fan bien. S'il te plaît. Ok. Papa, comment on est? Fabrice. Papa Fabrice. Yo. Bilo ni na yo kabo. Ah. Yo ka bien. Anini. Moi moi ça zana. Pana. Moi t'as des coups dans la chef. Donc je faisais envie. Pas kufaki. Wa kufaki. Ouais. Donc c'est yom to tinda ki ya ça. Ouais, ça. La tinda pour la tinda qui a ça là. Asala. Ouais. Asala. Asa la vengeance na oyo ya sala ki abomine kulanga kangena ba bien yo tout. Maman non. Même la tinda qui a. Ah, pourquoi tu n'es pas là? Otika la ba bien na ye. Maman dit merci. Pardon. Maman. Oyo domuka okokufa yo. Moi ça na douceur na tempérance. Maman. Famille nanga. Neti nanga moko okokufa yo. Merci. okati basake na yo osalaka osali yango bakunda leki nanga okokundanga yo na cercueil na yo mala bomine kulanga de yo ne bomine kulanga ye. Zela nanu zela. Maman dit merci. Maman dit merci. Maman tende kono mena ko baté parce que donc ils allent kolo azal ko na choc mona mutema na ako ko s'exprimer na ngote. Au lieu que tu les connais le baillot sur le comment parce que ils dans un choc. Zéro na kimia. Même sur les familles wana. Pourquoi comment tu niveau te? Hein? Pas journaliste, moi Maman dit merci, Zéla. Zéla, s'il te plaît. Oh, yo, zo luka na pinanga, ezo zongela yo. Ezo zongela penza, omoni musapi. Tamo zo chia musapi na ilo ya mutu. Yeba yo 4 misapi zongela yo. Yo, oyo zo luka, ezongela yo. Ozo ka ba bien de kulanga yo. C'est là. C'est déjà ça ngati. Merci. Je crois au lobby Toyoki. Au lobby Toyoki. Il y a une question autour. Et c'est très important. Qu'est-ce qui prouve que tu as bon de kona? Il ne la bomine de kulanga ye. Pour la vie na famille na bango nini bazara malade bazara nango. Et okufeye na la malade okufeye na mibali. Ah malade okufeye mibali. Ouais. Après da combien mibali yo? Oh troisième fois. Ndeko na troisième personne oyo ya kufela. Yo te pesa nga malade wana. C'est là. O pesa nga malade o pela la famille na bino maman. Ezali la famille na bino. Yo ka sika la yebite. C'est ça qui. Mbali ya mibali. Ya mibali ya misatu ndeko na ngai. Ndeko na ngai Jeff. Ya mepesi okanda. Ya kanda yo pesa kana ya tikana ba bien ndeko na ngai oyo ya bombi. Fa bimisa yango. OK d'accord. Yango sala yeki otinda mwana kazi. Ya kona tinda ki. So tinda mwana kazi na yo aki olinga. Il va pourquoi? Pas vengeance pas de na de tout bango ne on pas de tout ndeko na ngai na saba ko tsama mabele. Sala juste ya bolingo pona ba orphelin. Ndeko na ngai Jeff azala sama mabele yango pesa kana na tinda aro akende pa mwana mwasi alinga ye. Alinga mwasi ya
ya ndeko ya seme ki na ngai mwana ye na bi ko za na kanda yango zo mi yangi o fana siko kimia moni kana na wana o ko batte donc il ngolo baké za pena ki s'il te plaît mais ka peut expliquer biso ye nga za ba ku fela mibali ku fela mibali ya mi sa ne ko no Jeff OK ne ko no Jeff ko no Jeff parce que on a kando ko lo batte ouais alors sikoyo tangu ya ku feli so mibali ngolo bien malade mibali ya ku fela mibali yo mto lobinga na lobité on a journaliste sikoyo kana ni netindio yo tinda mwana kazi no yo ake kolinga leki na ye parce que leki na ya azapeka lokwa mama leki na ye siko eloko ni etinda kyo kana pesa po vengeance ndinga sala vengeance yango la tizaki ye Aaron akende kuna détruire bangonde ba kotinde kuna sa mabili kana la sala ngo yango wana siko ponika arrive pas poni pono babatma basumzo zayi na linga ki bo famille bango bomelinga ndeko na nga Jeff bona osala na osala ngo libanda na osala la famille peut ma fo ma bezo rada César César Maman Dieu merci. Pas journaliste. Mon diamant c'est sopani. Ya solo. Papa. Jeff a sa troisième mbali au côté na vie. Au côté na mabelize ya solo tout ça. Na uti ko yebisa yo oyo mobali na nga azalaki. Donc oyo. Na kosi eloko te. Kosi eloko te. O nga na lobi. Yango ane salama na mobali na nga vie na ye pressé. Donc ça dit vie aller passer na on est ma vie na yo. Yo est-ce que yo ba check yo comme nani moko bo pour la vie ya moi surtout ça on est na vie. O wana pas venger. Attaque fait les troisième nibal. C'est un problème te. C'est quoi yo ba venger par rapport à quoi? Pour na akanga azo bilo wande kona yo. Pour kanga bilo wande kona ngai nyonso on a venger vers ye. Pour nous pas ça sur ça mabele pas wana ya kuna zongi si vengeance sur la vers ye. Vers moi sur Dieu merci. On dit que oza mayele te. Oza pesa mayele te. Kota la yo pesa oza mulai ko kanisa ke oza na sagesse, oza na maturité. Non. Mais oza na ngoto. Non, maman Dieu merci. Ah ba injure pena to linga. Pardon papa. Te ba injure non. Na lobi te ke na ofinga yi. Nazo loba oyo azali. Parce que ce qui azalaki na maturité akosa makambo oyo asalite. Est-ce que ouais na akufa na ye to liwa nga mokone na zabo na ko ndima ke mo bana nga kufa pona tikala. C'est-à-dire makambo yo papa Dieu merci lobi pona yo c'est bien cause mais papa Dieu merci yo ne ona ko Dieu merci papa Dieu merci te ye Fabrice talabutu kola kanda bolili misanga papa Fabrice oui ça très important. Grand frère no Jeff oya kufa o to kundaye est-ce que ebi ki akota kepe côté baloge ou est-ce que moi c'est nazolo bango na kata plata bilo abi loko bomemi awa folo banyoso oye bien ngoto na ye bien ngoto za mo sa lokuta oye bien ngoto na ye bien ngoto parce que ndeko na yo akufa ki ba ki obenga yo apiketi Kristo za yi wapi bazala kalenda ku mo mta yebi mta bomaki pour ba bien yazo ba bien wa yebi ngoto ndeko na za ba bien ndeko na za ba bien atika ba mapangu. Papa journaliste, ce qui a zolo baki ngana ngumai mobile nanga, Alex nga mbili ongana bomila mobile nanga. Alex nga loko ni ongana utiliser ki pour mobile nanga kufa. Ya kuna balanga bongo te. Ngana ko ndima otika la veuve te, pona boko la bala mike. Na ko ndinga ngote. Pourquoi ça ko ikise nga kaka boye? Et puis atindi mona katinaye a sakana na leki na ngai. Papa Fabrice. Okoki kosala vengeance na likambo na za innocente. Ozotinda Aaron onga na za mama leki ya Aaron. Na kozwa Aaron bano ya nanga boti. Bobenga Aaron yaya. Nga na za mama leki pa ya Aaron. O se permettre ya kotinda Aaron abimananga. Aaron monanga mama leki na ye. Na likambo to za ba innocente. Dibi vraiment j'en ndingo sale liwana la sala ki bongo je sais le pourquoi yawe na ngai ndeko na ko sama bele bino bosala nsengo po ya tika la ba bien na maman no tika la ba bien yo mona ko normal normal te pas so ba bien ndeko na ngai ya Jeff yango tindi mo kasi na yo yango pe la tindi ko pas sala bongo pa na ye ba bien pariva eza libabi pour la bino moko
oyo luki pa mwana kasi na yo Kiriba. babe mpona minongo ko Maman les kiriba. Papa bosengela nga limbisa ngai. Natala besoin bien Bien loko na kana kite papa boyebisa limbisa ngai. Papa journaliste. déjà tu l'as né tout Rolande Lango a fait papa là vraiment je suis pas d'accord s'il te plaît Papa Nazana doit oluba. Saliwan de kunangai. bon mais ça te le roi va se marteler papa nango mais il a juste na pena il sur le Congo ce que tu as fait tu as mal fait il comme ça mais même pas so moi venger tu pouvais même pas rejoindre moi na case oh et a que ne copine aller qui moi ça quoi maman les mon popo to koti ta famille là ma be makasi papa journaliste oui maman ye alobi ke nga na bombi ba bien ya ndeko na bango mais nga propre motema na nga yebi ke na bombi eloko te ya ndeko na bango ndenge bino bozawa tozokende ine tina ndako na biso place biso tovandaka otala babie oyo ye azolobela o nga na zwaki baya kozwa babie na bango parce que nga naza na eloko na bango te. Ok, on est loin de naza na eloko na bango te. D'accord. Ye ndenge azokoblige bongo tozokende bino. En tout cas, franchement, c'est la maman. C'est là, c'est la panda. Ok, merci beaucoup. Le quoi panda. Panda, non, panda. Ok. Je crois, Bandiro Balandi. Tozo bima awawa. Toza ça sort 4 émissions. Tozo bima na ba caméra. Tozo keninde pour te vérifier réellement. Ce qui, le loco yo papa, Fabou Salobi ce qui pèse vrai. Mais loco est betting aïe ma bé. Si tozo 4 émissions yo. Que moi nan quasi. Bimi, les qui. Il y a moi si à oncle, Nicolo a revanche, Nicolo a vengeance, Nicolo a kanda. Au monde n'est qu'un des plus marabas. Pour ceux qui ont des informations à la montée, c'est parce que mon bruit est. Sala, Just et Abolingo pour n'avoir orphelin. Felina, le Zam Kupler, Avina, Yaba orphelin.